Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukou c'est Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna Tobiaka y a ma chambre froide d'été. Vraie information, c'est Congo Swiss TV. Bouloukou. Et Yoka Soga Congo Swiss TV. Tsunga Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yango yo. Site malonga. Congo Swiss TV. Moko te ekokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko. Ya bino yango yo. Donc mususu ezati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino mo ba souci banine. Donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu. Merci beaucoup amis internautes, vous qui nous suivez de partout à travers votre chaîne Congo Suisse TV. Laissez-moi vous dire que nous sommes bel et bien éprouvés, artistes Nabiso Papa Maindo Akoufi. Laissez-moi vous dire que dans le cadre de l'organisation et obsèque, groupe évangéliste et ensemble d'artistes et comédiens, organisé qui nous bangé dans la réunion au Lelo, biso dans le cadre de la Sabino information on a l'obaka, Yakotata Banate Kasi Oiza fiable. Toé awana popo kabaka précisément na salle de fête les prophètes tomoni barti se basé belé Chico Pouloulou na gauche nanga tomoni Zinedine Zidane le temps pour na biso to balancer micro to yoka ba impression na bango par rapport ya liwa ya papa Maindu Mbote Zidane. Mbote. Bon retour à Kinshasa. Merci Junior. Tomoni bino awa papa Maindu Akoufi d'abord ba impression na yo par rapport ya liwa ya papa Maindu zwela ki on a Pont Noire ou bien zwela on a Kinshasa. Non liwa papa Maindu ngana sina ya ki mais ko yo kango ka lobby na pokwa marele na tindeki na groupe WhatsApp nde na zoki comme na zaipe na musala on a comme na musala na sisi comme réunion zaki lelo de fallait que tu aies présence parce que to le lanaka biso na biso ne boyebi kundana peka biso na biso donc voilà. Donc Ozawana, ils ont passé qu'on perd de droit papa Maindu. Donc mon toit à ça trop, qu'on perd vraiment as mort qu'on a quatre nabiso les sous. Donc Zamba Zolokum ne qui son âme repose en paix. Moi appelle parce que tout le monde boit na posambongo. Moi appelle na bao ya yo pe bako soutenir obsèque. Bon bao ya ngai o ba ebi pe papa Maindu. O ba ebi pe musala papa Maindu. To kanisa ye na musala na ye. To o baza musika. Ba numéro ezali ba junior ba opesa o ba don organisation ba rotina ba mbongo na bango pona de to sala kaka bandeko famille toza ba famille biologique na famille artistique biso soki moko na biso azali soute to préféra ka to l'exaye to pese ba merci na ye na musala sala ki ba honneur na ye tant accueilli parce que tout le monde est soutenu au travail les sous bon côté na biso donc on préférera biso tous vraiment les devants pas vraiment les devants mais famille biologique sera lobby après biso maintenant to kota na activité pour que moninga akunda na honneur na ye akene bien pour que après ça qui nous sala na ye même et pas okende à comprendre que nazala qui na mokina travailler qui na batu donc voilà donc on se sensibilisera bongo po to akotia maboko hein to tia na maboko pour que to enterrement et les cas en bonne et due forme. Merci beaucoup, on était là avec Zidane et nous poursuivons avec les interviews. Là aussi, je remarquais la présence de l'artiste et comédien Chico Pouloulou. Chico Pouloulou yeyo toyepe topanzanteke tomoni baza ami balé. Chico Pouloulou na Gabriela Chico Pouloulou Mbote. Oui, salut Boni. Mes condoléances. Salut na batutu balinga ngai, salut na batutu oyo balinga art nabiso, l'art africain, ce qu'on appelle théâtre. En réalité, c'est pas le théâtre, mais bon,
na sepeli pour micro et pas nanga moyena bo ezateta presse tout dans le respect na bino vraiment presse et je crois que tout nanga ba question par rapport il y a deux Maindo donc tout ça vraiment na day et là vraiment sérieux Tara toye vraiment toye parce que c'est un ami déjà donc yo moi tout le ba autrement zati c'est un ami déjà yo tout ça qui na ye ngakuta prometteur ngai que azoba na film mo boya sika oyo parce asala ki Jacob neme donc surprise lobby na mon message na WhatsApp hier na mon message na WhatsApp que papa Maindu est mort. Comprenez mon émotion. Merci beaucoup. C'était là l'artiste et comédien Chico Pololo. Tu as remarqué la présence il y a artiste et comédienne Gabriel fraîchement d'Angola. Mbote Gabriel. Ah, Mbote. Bienvenue na Mboka na biso. Merci. Papa Maindu akufi ozalaki na Angola ba impression par rapport à liwa ya papa Maindu oza muninga banda osani musala. Et ça nga passe makasi na oki maladie nete. Sibitement la Monica mbamo ba komeninga papa Maindu akufi. Donc ça nga passe mingi. Bon, eza mokana nzambe. Moni nyonso yaka na mukileza mokana nzambe. So nzamba boye salima te. So nzamba permettre habiti na permettre. Donc tozaba tozo kapasi na mutema. Aza moko na kati na biso longwe lisusu to bosana makambo déjà moi kala. Donc nzambe kazo lokumu. Nzamba zo lokumu na réunion ba yo senga mbongo. Moi ba oyo bazali bando ba koyiko ede bino pepo obsekele kamalamu. Te biso to koma osama kam na biso moko. To koma linga biso moto tiba cotisation na biso sema kam na biso moko. Oya ko soutenir biso a soutenir biso papa mi Maindu CP sai moto nyonso. Fani nyonso mona ki azana mo un franc na ya ko tia papa Maindu a tielier. Vous comprenez CP ça qui batou eza bongo. Merci beaucoup. On était là avec Gabriel. Nous poursuivons avec les interviews. Tozoko Bakana ba interview Tozana Christian Shoga. Christian Shoga Mbote. Ouais, Mbote. Ba condoléances. Hein? Ouais, merci. Pareillement parce que vous êtes artistes. À tous Simbi micro mais vous êtes artistes. Ba impression par rapport à liwa o ekomi sous na monde ya artistes ezani. Bon, Dieu le sait, hein? C'est-à-dire, même Bible Binabiso, dans circonstances, photo, dans toutes circonstances, c'est-à-dire, il faut te rendre toujours gloire à l'Éternel, c'est-à-dire, te rendre toujours gloire à Nzambe, pour Yendem Tapé Saka, Yepé Moutou, Abotolaka, c'est-à-dire, souci dans les que non, le coup les artistes, Akundama, dans les bons, en tant qu'artiste. Et au Salabiso vraiment très bien. Surtout na ba fan na biso Maindu a sepeli sabango. Les gens m'ont souhaité to les rato le baralo. Les gens m'ont ka ke mutu. Amoni ki no artiste o a sepeli sangai, artiste o a salanga boye. Il faut honorer contribution na bango pe et ça là vraiment bien ça dure vraiment mon souci. Merci beaucoup. On était là avec Christian Shoga, artiste basé Belé, Tozako interviewé. Restez toujours branchés. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons avec les interviews. Je suis là avec l'artiste et comédien Kyodo. Kyodo Yeyo, grand réalisateur Amboka, grand artiste Amboka Nabiso. Kyodo Mbotepe, sincère condoléances. Ouais, napesi ba fan nyonso balingaka ngai balingaka groupe na biso sinak napesi ba Mbote talaka toye awa pona réunion ya grand frère nga benga surtout na benga ke pa Maindu te na benga ke ya Pichu poza cher pona ngai soki lelo ngai kombo na ngai Kyodo eza lelo boye nakota ye mutakutsanga na Sinark ye mtamemanga pena pa président Caleb Yemta amemanga ipa poza Caleb pona koma lelo soki naza boye ki déjà grâce na ye en tout cas et ça nga passe makasi et ça nga pena passi choisate nzambalula ye mokandima ki azwa molimo na ye qui est un homme repose en paix. Merci beaucoup. On était là avec Kyodo Tozoko Bakaka, Naba interview. Lui, c'est un confrère, c'est un artiste, c'est d'abord collègue Namusala Maboke et aussi confrère Papa Mbote. Merci bien, c'est moi Dario le Prince Amouri. Ouais, je suis juste là pour Nabadei Oyonde Zalara de Balbakeno
papa mbaloba dashimo baka matanga sela pas papaya mais pas na bana ndako te moi le temps matanga bandi bata ba veste bata ba bilamba na tomoni bango te mais biso tout ça déjà parce que pour te dire que non biso de toi famille quoi famille artistique tes familles artistiques yango au départ déjà nous sommes là pour nous ba ndenge ni les autres banda ndeni pe sokela comme ça on te relancer pour te sangana skona bato ba olela biso longo pende balobaka que non te sina ka mangamba bato te sina ki yango peut-être ba okazo ba caméra bonde ezalaka te to yaka na biso pour tout ça déjà famille to ko dénigrer les autres to misala le roi biso ba super non c'est juste que non toujours partager mawana bato ba partager mawa et c'est un peu na bazana donc c'est ça quoi donc on est vraiment choqué OK donc perdre des talents ya boyer artiste ya boyer ba photo ba na bango mais copie confort originalité na ngodo ya ngonde ke na libulu quoi donc c'est ça qu'on est vraiment choqué mais on est de cœur avec toute la famille biologique on est de cœur avec toute la famille donc c'est ça quoi. Merci beaucoup, nous poursuivons avec les interviews, restez toujours branchés. Merci beaucoup amis internautes, nous poursuivons avec les interviews, je suis là avec la grande dame de mon pays, elle est aussi artiste de mon pays, tu retrouvé awa na monde ya artiste Kala, donc tu éviter la surprise Tonini, salut madame. Bonjour Junior. Tout le monde na réunion, il y a obsèque. Il y a organisation obsèque, il y a Papa Maïndou. Impression par rapport à Liwa au Ekomeli monde ya artiste comédien. Oui, en tout cas, mawa vraiment, il y a qu'au perdre acteur Néné, il y a Mbokao. Donc Papa Maïndou était parmi les grands. Dans le monde, il y a art, il y a Congo. Donc c'est quelqu'un on a baki nazwa temps pe vendre naie nazwa temps au travail naie na groupe évangéliste tango alors et na étoile du berger j'allais dire tant à longue groupe évangéliste donc naie bi batalon naie parce que na travaillé dans groupe moko donc ko perdre dans mutoko la Papa Maïndou eza vraiment pas si je me demande pourquoi Karabiso Bartiste donc Sangoro et l'Ekibiso donc et Brusca Kibiso netinga vraiment nandimaité j'ai même appelé Christian Shogozawa puis Papa Maïndou Atikibiso nakutana ina il y a de cela 2 ans passés oui 2 ans déjà coquille côté Naouté Raga. Oh, tu as côté au Papa Maïndou, tu as échange à numéro parce qu'il fallait tout travailler par rapport à projet Moko. Donc, tous on ça le coup, volonté naïe, salami. Merci beaucoup, on était là. Nous poursuivons avec les interviews. Je suis là avec Mama Aïcha Mbombo, mon konakatia groupe évangéliste. Tout le monde est na liste. Mama Aïcha Mbombo, mes sincères condoléances. Ah, merci, papa. Liste Oyanine. Teza liste quoi tu as réunion awa, batono sur bazoya, bata groupe évangéliste na ba ternion surtout bazoya ba président, toujours s'identifier na kata liste. Sokoye au komi kombo na groupe na numéro na téléphone. La mort, il y a Papa Maïndou, vos impressions par rapport à ça? Ezole kelanga. Ezo sala pas si mingi na motema. Moya ko passo data binzoto ezate na kati ya motema pas si mingi parce que Papa Maïndou tant on a coach groupe évangéliste c'est un coach na biso yenda ya ko sa répétition. Hein, avec na façon mo kata mo saki pe biso na bolingo mingi. Mais mort na ye eza passe. Abeli kaka boye tisiko to tournage te parce que la pièce to jouer un roi 3 aza mwana nga musala pièce yotako leka ya mususu yoto leka Apocalypse 12 azalaki mobali nga maman Nathalie et papa Nathalie bokile muso divorce tu vois mutu moko kokangama ezo la pasi makasi ya un mot de consolation à la famille na kolobaka na maman na ye ata Maïndou azate to tikeleka Yesu ndazala mwana ye na yebisi bébé ya Maïndou bébé Cynthia to tikeleka Yesu azanza mba ba fala o batela ye na biso pe groupe évangéliste to kozanga te ko soutenir maman na bébé na so atikale
Merci beaucoup. On était là avec Maman Aïcha Toza Awa na Maman Loso. Maman Loso Oboebaka Akenda Sango. Maman Loso Oboebaka moi si à Maître Pai. Ye lelo tozui Maman Loso. Maman Loso Mbote. Obi ke yo ata ozongo se moko bomali bana nga. Ba condoléances. Merci beaucoup. Maman Loso, Papa Maïndou, pour Nayo, s'il faut dropper sa témoignage ni nous allons par rapport à elle. Bon, Papa Maïndou, est-ce que ça on a une coupe évangéliste na kuta qui peut se liboso de ça qui né à ce mobile nanga ba ibinga bo mwana. Après na yakosa sur mobile nanga na jalousie. On a ça comme maman ya divorce ça mobile ya Marilyn. Le but de ça ba pareil ya divorce. Tant aux gens qui apprendra qu'il y a une salle qui ondeni par rapport à la relation voilà qui passe ma casse parce que ils ont déjà famille deux ans nango mingi la famille abanda ko to bote manango ezali mais ils ont déjà famille deux ans nango o to sepela nango ezami onora qui passe ma casse na joie qui ont 25 ans si bana basaki ba témoin ba mona ndé na joie qui trouble parce que na satanda qui te ya ko kufa mo ya consolation na famille na et puis na bana biso bana nzambe liweza ka passe meto banga ngote parce que ezanzela ya dela biso nyonso koleka ngo na yebisa ka famille biso pe biso nyonso za to kufa famille kozala ka makasi po yesu kuta kufa mwana nzambe bongo biso batamuke pourquoi pas to les ezanzela biso to koleka baza ka makasi eza tankara oyo yeme bible lobi na circonstance nous esengeli beaucoup misa nzambe bakumisa ka nzambe muka yebi nini asali pe mdapesi yepe mutazui. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec les interviews. La victoire. Fiki n'est pas de l'osage, c'est la relation. Mais bon, relation de tout. On a bango le salva partenaire. C'est comme ça. Mais quand bango m'a bien monté mon père c'est venu Fiki de comme bisou, bisou plutôt ça qui bonjour. Et nous ça m'a bien la bango ya moi. Moni on a bien voir. Frère est parti, maman problème mais qui m'a mouké. Les lois autoningi to mettre le point sur les i pour to yeba pour éclaircir la zone d'ombre ça qui éclairité to meka to informer acteur na actrice na président nous tout que évolution et zo kende boy mais entre temps toujours continuer car ba réunion toujours kuta na India pour la préparatif n'engezali jusque là notre commune a soukate. Donc au place corps et la mana et banité corps jusque les anaba Congo batu ba okendo zwango na ba banité. Donc jusque là il y a une délégation to délégat qui déjà délégation ça déjà na Congo peut-être deux demain corps déjà la Kinshasa to retient on a cinquantenaire. Après cinquantenaire, nous avons en réunion stratégique avec le président, nos collègues qu'on essaie au moins d'évaluer tous les coûts. Soit na Fikine, soit na Zo, soit na la Grâce Awa. Donc nous sommes en train de chercher là où tout le monde sera à l'aise. Merci beaucoup. C'était là Léandre Loule, Tomoni P présence. Merci beaucoup amis internautes. J'espère que Bomoni Boyo qui commente est-ce que Loule Léandre Aoutou Ebisabino, Tomoni P présence. Il y a président JP Massamba, il y a fondation Tokanisa, président JP Massamba. Mbote et mes condoléances. Merci beaucoup. Mbote n'a pas Dinola, d'ailleurs Azan raté Songi Songi. Azan raté. Président, attend que Moko o Azan a plateforme. Ils ont égorgé artistes et comédiens. Tes impressions par rapport à Liwa et Papa Maïn? Oui, d'abord impression Zara parce que artiste Tigabiso ça fait toujours du mal. Impression Zara à Mao. Jamais n'attend à expression de la on fait Zara à Mao. Donc père son âme, tu perds de ce soda mort on a 4 yabaninga nae. Que son âme repose en paix. Un mot na famille pe na bana. On est ensemble. Babi l'artiste ne meurt jamais. Maintenant Congo l'artiste meurt.
au surtout qui retire dans Lilita to ko vana babar de l'artiste mère mais la to kanisa vraiment Maindu peut-être to venga bande ko bazonga en studio pour to immortaliser les sous la misala oya salaki donc père son âme qui met la famille naé famille biologique naé famille artistique naé groupe a évolué Mobu Ebele, na peste bon courage, banana ba devos, papa, ba onios ba bofia, toute équipe Mobimba, on va organiser funérail, on est ensemble, to kunande kona biso, ndenge sengeli. En tout cas paix à son âme. Merci beaucoup, je suis aussi là avec Bofia Aza, Bofi parmi artistes au sein du groupe évangéliste. Bofi, bonjour, mes condoléances. Bonjour, merci beaucoup. Papa Maindu Nepli, Aza Moko Boevolo qui est ensemble, impression avec Nini par rapport à Liwa ou à Papa Maindu. Vraiment, Papa Maindu, personnellement, a manqué à Makasi, surtout quand la place d'Ozali, quand la tozara ero toza a toseka mais lelo toza wa kolela Papa Maindu, c'est choquant vraiment, je manque les mots mais naza penza blessé pour mutu Papa Maindu a dérangé le kwangazati apianga ba kombo donc misu nanga mineno yo donc abenga ngo na sans complexe sans kobanga pena ma vrondo. Donc à tout mon larangai Papa Maindu pas nanga zabaza on dirait naza moi na maman nae donc mutu na makila donc atato kamatani mais au moins lobby na ngoka fois bengo na téléphone bo seka avec lui il est stress et zalaité. Est-ce que s'il faudrait un mot na famille nae au Lobani? Bon, la famille à Papa Maindu, na pesi bino d'abord merci pour la collaboration. Parce que ceux qui les lots aujourd'hui nzela ya ko komema accord ya Papa Maindu ko ya nango na Kinshasa et ça pour bondima ko collaborer na biso pour reconnaître que to zape bande konaye artistiquement merci Nabino et puis ba courage et belé on est ensemble tozolela ensemble le quoi ba na nzambe pas sina motema mais adoration pesangate parce que la Bible dit en toutes circonstances rendons grâce à Dieu. Vraiment beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup amis internautes. Quant à moi je vous dis restez toujours branchés. Merci beaucoup amis internautes. Nous sommes toujours là avec les artistes. Là nous avons aussi remarqué la présence des hommes de Dieu au Bazoya, collé l'ensemble des artistes. Là je vis la présence du pasteur, le temps pour que Yemoko a se présenter. Salut pasteur. Salut, je suis le prophète Enakeli de l'église Bateau de Feu d'Evoran, visionnaire représentant légal, le fils de l'apôtre Jean-Robert Ngondo. Pasteur, quelles sont les relations avec les artistes ou bien avec Papa Maindu? Relation énorme avec les artistes parce que les artistes bazo te appelé lokola biso à travers le théâtre na bango bazo mema sango malam to se soutenir na kati na musala oyo bango bazala na posa na biso pe tozala na posa na bango alors na tango pasi esengeli to se tenir main dans la main pour na ko accomplir makambo écriture ezolo ba na tango pasi esengeli ko simba pe loboko moto yo azali kolela donc yango to ko contribuer na bango mao. Est-ce que tu as un souvenir par rapport il y a jeu d'acteur il y a Papa Maindu? Ouais, humoriste naie. Voilà, musala na ndo sala yangwana donc anda ko permettre mutu nyonso atoza na kanda et à Kobibiso na kati kanda nae. Donc il jouait bien son rôle. C'est tout. Un mot par rapport à Baptiste ainsi que sa famille. Un mot par rapport à Baptiste, na kusenga na Baptiste bazala uni. Bazala uni kana ba moment matanga te, même après matanga ba demeurer uni. Ba ko se soutenir dans les moments où la personne est malade. Faut ba ko se soutenir dans ces moments pareils. Bazela matanga te. Quand l'autre souffre, et va étendre ma boko na bango. Même si combo naie et c'est côté des gens, c'est-à-dire à perdre succès, mais c'est qu'on reconnaître bango, peut qu'on soutenir bango na mon passe. C'est tout ce que je peux dire. Et la famille doit être aussi unie, peu importe le temps bazole qui salobo kwa nzambe et aux angate rosali kolona bango. Merci beaucoup, on était là avec le prophète. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup, amis internautes. Tozoko Bakana ba interview Tozana Papa Moselu Mbote. Mbote. Na monio na réunion par rapport à l'organisation et obsèque ya Papa Nabiso Maindu. Est-ce que vous avez un souvenir moko oko témoigner par rapport à Moussala Nabino? En tout cas, na Moussala Nabiso na leki na ngala Maindu en tout cas, asai Moussala nae kitoko. Pe azaki petit mo azaki respect makasi, banaye ko respecter
bamikolo oyo babanda liboso na ye mpe azalaki mingi petit oyo abandaki koya olukanga mingi na ndako ke père na ye oluka yo opesanga conseil ndenge bino botambola mpo komisanga mpe nalanda lokolo wana azalaki mwana moko abandaki mpena koyoka en tout cas liwa na ye mpena esalinga mpasi makasi olobani na baartiste oyo peut-être baza absent mais bazwa embela en tout cas nakobengaka na bakolege nyonso tu toya tokabola mawa oyo akwei aza motu mosusu te azali kolege na biso oyo tosala ne mosala moko tokonte na ofamille te tokonte na biso makambo ekweli nde biso boya tolela ndeko na biso tonéglige ye te ezala oyo oza wapi ozalaka na groupe nini yaka ntango obengami artiste eza makambo oyo ekweli biso ndenge ezali wana famille biso baartiste tovanda esika famille ezali na matonge na india numéro 6 kore koya lobi euta bakongo ekoma kishasa lobi samedi totiango na morke ya secatenaire après programme nde tokopesa yango nsima mikolo nde tokobimisa yango. Merci beaucoup, on était là avec Papa Moselou. Nous poursuivons toujours avec... Merci beaucoup, amis internautes. Nous sommes là aussi avec l'artiste et comédien Papa Liandi. Papa Liandi, tout le monde est dans la réunion. Papa Liandi, mbote pe ba condoléances. Junior, double brassard. Yo siko yo za capitaine monte yo ande coach na bango. Onga sona uta sona city nini babi junior onde yende coach yende mdaleta no ba brassard onga na beta ka soki onga soki prince de nini onga soki de cardanini onga soki de léopard de nini tala coach na mno yeyo na ba interno nyonso ba internet nyonso ba o ba konifuati o ba konicreze o ba nani yende coach na bino. Papa Liandi, Papa Maindo aza isu na bomo ite. Est-ce que vous avez un souvenir par rapport à savoir-faire nae? Ouais, souvenir nae, nazana ba souvenir ya ebele. Premièrement, souvenir o nazoloba, na uteko lobango pe na site ndeko na biso kuna. Souvenir o nazana ngona ebaka na réunion ya Joël Masereka. Amona ngai ay maman Liandi, oh félicitations. Non sentir vraiment que non vitesse ça et puis non na apprécier boulot na yo. Vraiment. Et puis libanda vraiment na senti que au côté moi mingi wana bata wana basera ya ba CD quoi. Abinanga na senti libanda vraiment côté moi trop. Vraiment courage, félicitations. Ça là nga bien comme on parce que bango baya liboso baya avant biso na évangéliste biso to ya to kuta bango. Donc ça dit tanga pesa ngelo ko ane sala nga pe bien. Et puis deuxième na ngai avant nga na ya déjà évangéliste na banda ya kotala ye. Na banda kotala ye na banda ko sepela na prestation na ndenga banda ko prester sur scène. Et puis donc nazaka ya malamu ya koloba pona ye attaque artiste o ya salaki na mboka na biso atombolaki pe drapeau ya mboka na biso à l'époque évangéliste talaka évangéliste partout bande ko tango ka partout bande ko sepela nango na rythme mo babimaki donc abandaki pe ko laksa o ezalaki ye parce que azaki no rankinete abande ko discuter na batute to bimise na kasha mabete donc nazana ba souvenir ka ya malamu tozolela ye ndenge ka batu nyonso baza libanda bazolela bashana ba beauté bazolela mère double nenette azolela chala kadima azolela donc biso tout tozolela na yo pe coach na bango ponga na bengo coach oya ko boya oye oyebisinga ke no aboyi nga na zwa esco en charge personne a joué en charge ayeba ke ba site même site oya ye au patron ya futaka ye akoyebise ke yambaka Liandi et puis tanga ko yambanga na koyebise ke no junior aza coach na bino po bino tout oyebi ba place bokutate botangela ki journalisme wapi mais junior atangelango et puis junior aye non na théâtre non na frappé ayesu na ba émission azo frapper lisusu siko yo yebisa biso nga soki nani nga karda de nani na ebite. Papa Liandi, moi ya condoléance na famille ya papa na biso Maindu na mwasi na bana nae. Bon, moi oloba kaka na famille ya papa Maindu o batikali fo ba prier mingi po baza ba Kongo bana kindoki ya makasi. Po bana kindoki ya makasi talaka papa Maindu alongwe Kishasa akomaka na ba Kongo balie. Do ba Kongo bana kindoki ya makasi ngana oyebisa famille ya papa Maindu batika kindoki ba prier kande nzamba solo. Po ezalaka ke balobi o artiste akufi pona mamanga mna kotaki banini te ezane bango ba Kongo bandoki bataba Kongo kuna. Ponga pe na Mkongo. Munu muzombongi na me na ebike biso ba Kongo bakindoki vemeza makasi. Yango na bisko to tikango. Ya fo. Ngape na Mkongo me na bisko ba Kongo batika po tangu po mona ka bakindoki azoba. Donc ça dit Mkongo alongolaka mutu assez important. Au mona ka mutu ko sunga famille yango bango nde ba kolongola.
Ndoki Zabe, aïe aïe. Donc Bandoki Bazazo. Merci beaucoup, on était là avec Papa Lianzi. Restez toujours branché. Tout ce cas l'interview moko Yasuko Tozo Sala na maman présidente Marie-Hélène Loata. Au boebi qui a groupe Le Réveil, un ancien groupe évangéliste maman Mbote. Mbote papa. Ma condoléances. Merci beaucoup. Maman, papa Maindo Azali Soute, tu as besoin de témoignage par rapport à savoir-faire na musala nde bobanda ekozana. Papa Maindu aza muto ayebaki musala. Moni musala o eza batu musuba bota mana ona makila. Papa Maindu azaki nango ya makila. So zo jouer na ifo za makasi. Po bako bandela bino ata 10 fois ba sa ba couper po so sekaka. Moyo jouer bien ezate po so ka boki ka moko na bato bazo filmer na yo mto zo jouer na bato ba otala bino. Bino so to botiki ba caméra bo bandi na okoseka. Azaki vraiment na musala na makila. Ba souvenir ezebele ya musala na ndenga sala so lelo bato bazo sangana ndenga po na papa Maindu po ayebaki musala. Pe mokili ebi savoir faire na ye. S'il faudrait, Oebisabiso, lorsque tu avais aperçu Nouvelle Wana, et pas Naomoko en tant que ami, collègue, et ça là qui ont dit. Et ça là, il pas cité, papa. Et c'est nouvelle à bon que ça en déni. Au Vandika, tout le monde en a abisso. Total en a abisso, à Isabo, à Zabo. Vandika, Bengio, Balobio, papa Maindu, à Koufi. Na ganga kutonate, et ouais là, à Koufi na nini. Oh, azaki na problème à motema, akendaki monga bi wela ba problème à motema na ba koma ba ngoko soigner batu ba bikaka. Akenda mboka ko sani. Oh famille na ende mtolobaki me mai na mboka po soigner. Na minute toki sangoka papa Maindu akufi mebembe. Déjà bande ko basangani ba misu bazakuna et bi mama Maindu ezobima. Ba ko zongo na mboka ezokoma Kinshasa lobby vers ba 6h déjà ezokoma Kinshasa. Alors biso tozana 51 wana tolima déjà banda ko ba 5h30 po to ya ozela et bien papa Maindu na 51. Moi, la circonstance, na famille artistique au Baza Libanda ainsi que na famille biologique au Baza. Na lobaka na bande konanga inyo surtout o ayebi ki aza artiste ndeko na bino akufi. Boyebi ka nde to koma ko sana Kinshasa awa. Biso moto koma okunda bande ko na biso. O ya zuibo ba président belé na ba monante mais bazwa ki déjà information et belé pe baza ba déplacement. Mais batini tini déjà batuna bango to lela Maindu to kunda Maindu. Pona famille na nazo kapasi na mama na ye. Mwana bino asaki musala mama za makasi. Ba courage belé nzambe moko apesa kape moko azui to ane lo mususu to lobate apaka ko pesa nzambe wana merci le kumu zongi pa na ye. Merci beaucoup, on était là avec maman Marie-Hélène Loata. Quant à moi, je vous dis que nous sommes arrivés à la fin de ces moments où toi qui assisté artistes, comédiens et cinéastes na réunion pour une organisation et obsèque à Papa Maindu. C'est que vous devez retenir que délégation de GK Naba Congo qui vous accorde donc de demain à 6h, Koreuzana Kinshasa, Baotango na morgue à 50e. Et on va faire de notre Miebiso Congo Suisse na vérité universelle. Tozala déjà wana pona ko plus sabino ba information neto message koloba ya kutata banate kaso eza fiable. Là je dis grand merci à celui que j'appelle les foules et big boss et mon papa maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse royale maman Micha Micha comme on dit, la femme sage bâtit sa maison, la maman de Kenzo Simao, la maman de Leslie Simao, la maman de Léa Simao et aussi grand merci à notre superviseur Papi Le Congo. Merci à toi, la personne qui était derrière la caméra, Jonathan Mukenga Garnet, Moulumawaba Kajbabouni. Merci aussi à Gola Mayala, mon équipe technique. Grand merci à tous mes partenaires. Restez branchés. Retrouvons-nous à la prochaine numéro. Partagez nos vidéos. Bye. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.